Donc, aux mixés, hein, au manager Adolphe, CPP, c'est bien. CPP, Tozanaï, na management pour CPP, Azongaki, uniquement pour l'album. Ok. Et puis, on a zappé directeur artistique et directeur marketing chez pas, il y a eu un contact Kinga, ex-danseuse, il y a quartier latin. Ça évolue bien, hein, Bofi. Merci Masana Charlie Balaka yaki omonanga donc na assisté qui na studio na système Makamoto donc merci na bandolobela pe Makambwana donc tozo manager image ezali na sengi na trésor kando oui tozo kabwana bino na image wana voix Malacosta yaki kosala koyemba ayemba ki pena yembi bien ayo sa featuring na yayo en tout cas bolandango bokomona oyo nyonso nga contacter pour na mabanga pour signer na la double studio ya CPP et puis ya Yoyo. Okay. Donc balanda biso benga na numéro 00243 99 98 800 904. Donc na opesa kaka mbote na baebanga. Donc vraiment excusez-moi vraiment vraiment. Donc na opesa mbote na baebanga na pesi honorable Paul Bindu. Moussambai. Et puis, l'honorable le plus aimé, il y a Selembao, Mount Wende, Asaf. Donc, sans oublier N6 Loge, tout. Et place, il y a un mouké. Pour Moutambon, on a un hotel. Un manager, Moutala. Jimmy Bossang est porte-monnaie magique. Paul Bindu Moussambal. Ma famille nayo zongisa miziki zongisa kadozali susu awa fana za place wana kadozali susu toke antena na kodre toke bandela kadozo mamba yenkena kadozali susu pratika ngona kadozali susu nalela yo amingi ba fami na yo balingaka nga pe papa pona lingaka yo yango nde ememisinga ngambo ngana lingaka yo pola mure ezalaki kasi confiance opesekele kaki patience lokolo yo ya mama abotangai yango lelo na bimizoba na bolingo na yo souvenir nini chérie otikelinga na fila les tétés que je garde mon corps maintenant salingai etikeli elembo na motema nanga dis-moi pona lingaka yo mingi ya mwamba ye vraiment bofi bosange manager Rafine Ntumba Aïssa Koko Aïssa. Vraiment merci à toi donc je remercie maman Yolande. Donc vraiment l'Italie na moni pena l'Italie a yembi kitoko et puis na pe na intervenir na invité ceux qui mo le bezali. En tout cas vraiment na invité. En tout cas pena Charlie Balaka mbala tu na manager en ça pena musani tala la Louis la quoi c'est partout. Non, on a été titi, Charlie Balaka, titi, hein? Les gars managers, oh, management à solo. Il y a un manager à Nyonso. En tout cas, il y a un manager à tout, donc. Ah, tout. Il y a un manager tout qui toque. Ah, manager tout qui toque. Donc, automatique en direct. Vraiment, la remercier, et puis la remercier maman. Ah, monde entier. Donc, vraiment, on a ces petits qui toquent. Ah, en tout cas, vraiment, merci. Merci. Vous avez vu ces images. Il y a Yoyo qui fait danseuse du quartier latin. Là, elle chante maintenant et nous allons découvrir cet album. C'est qu'elle est en train de préparer au studio featuring de Monina Didier Lacoste et on va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, un très bon dimanche. Lumière du monde. Hein? Lumière du monde. Zouli, ma soeur. Nangamoro ya bien ya
Kati, sœur Nanga de dedans, Zouli Zoulema, lumière du monde, un très bon dimanche, Wabina Katia Kini, Nagata Mabele, Mabele Abanka, Zouli Zoulema, Nabosani Pete Moussa Kansai, famille royale, Baloubi famille royale Moussa Kansai, et ça c'est bon, ça c'est un très bon dimanche de la part de la torture.